na pesi bino ba mbote na pesi bino ba mbote belé voilà lisolo yo ebandi mwa kala bato belé babetaka lisolo yango ke Afrique du Sud eleki Belgique bato belé babetaka lisolo yango Afrique du Sud eleki Belgique. Est-ce que ezali ya solo tout le monde a eu kala mingi te na Coupe d'Afrique 2010. Coupe d'Afrique 2010 ezalaki organisée par l'Afrique du Sud, pays organisateur. Mais toujours landango na chaîne awa na France to banoko landango na chaîne moko la une o to bengaka TF1. Que ezalaki na ba problème sérieux pour na ba français bazwa espace moko eza na ba norme ya France na Afrique du Sud pour bazala loger eza na ba terrain lokola ya France eza na ba système ba métro ba train ba nini ndenge eza na France pour na ba déplacement ba ya ba joueurs français et créer qui ba problème belé jusqu'à ce que fédération sud-africaine ya football et ko proposer bango babisiko ezalaki aménager na ndenge moko il y a 40% kokani na France. Na même année wana ya 2010 ndeto yoko mona ke Afrique du Sud ayeko kocha train ya kitoko bango moko balobaki yango train ya kitoko ekoti na Afrique du Sud ndeko nanga kusana lito iboli misanga ndeko nanga na comparer ko to France ni Espagne ni Portugal to moni même Portugal et les Afrique du Sud. Même là, Portugal, aux hommes, les gens en Afrique du Sud. Ils ont tout masolo à Robertate. D'ailleurs, en Afrique, le pays le plus riche en Afrique, le pays le plus riche en Afrique, c'est le Nigeria. Suivi, il y a île Maurice. Île Maurice, Égypte. Égypte, Afrique du Sud. Afrique du Sud, Maroc. Nigeria a un budget, il y a 540 milliards de budget gouvernemental. Au moins 16 milliards au budget la Gatolo na Congo. Nigeria a 500 et quelques milliards de budget au Bafotagana. Nigeria est le seul pays d'Afrique qui a un milliardaire et millionnaire en dollars. Na lobi en dollars. Nigeria so aucun na Nigeria ndonga yom doza ko envier Afrique du Sud. Aucun na Nigeria ils ont ba milliers musunde ko so uti États-Unis uti Miami ba yino na Nigeria o kanzoke na Los Angeles mais oye na Nigeria Abuja Koni Azaria Lagos Island et o mona ba autoroute na kati ya mai o moni océan na biso yo sko ya kota ndambo na kati ya Nigeria pa bima lisusu sko ebela mai wana ekota na kati ya Nigeria Island wana sko ba niata ba autoroute likolo nango ba autoroute ya ba kilomètre zo kima na 130 à l'heure Afrique du Sud yana mboka kutute ngawu na calcula ngote na ana bana mai mingi oto yina baona kini bakenda kuna bakangama lokola ba chaku na kati ya bakaji bakangama na kutu na mutukutu misa moko boye kala tokola na epe père na banga zalaka artiste asala bikeko bango ba kutu na magasin ya munene na Cape Town ya bikeko aza na otanga communauté misa na tile lo soto solana le la ga ya na ova na France na sala libota lilo aussi 52 ans ya na France na osa libota ya nga vraiment chizo le kawa na una ba cousin belé Afrique du Sud ya fomboka na niveau infrastructure Belgique mboka Thalys yo sakana garde midi tika Zaventem yo aga masolo yoga na Afrique du Sud boza na Port Elizabeth ya ko comparer on siko na Zaventem ya ko comparer on siko yo botika biloko wana botika ba biloko bolobaka wana ezaka ya muso mona so bandi o craquer o lingo longola moi défoulement wana alukumo lo ba n'importe quoi
Belgique l'équipe a pays tout l'Afrique sans exception. Belgique na bande l'équipe a pays nyonso l'Afrique sans exception. Dans niveau infrastructure ils ont un pays mogoté Afrique pour le pays oyo zo tombola le kumu ya Afrique c'est le Maroc en termes d'infrastructure. Maroc est dépassé Namibie, est dépassé Afrique du Sud, est dépassé Nigeria. Maroc lelo pour so loin Espagne au côté Maroc ezaka lokolo zaka na kati Espagne ozota Maroc deux fois te Maroc ezako de likamba koloba te pour technologie musu ezali avec infrastructure ya na Maroc na Afrique du Sud na comité nyonso bosala en Afrique du Sud basala na Maroc. Maroc au pesa na no biloko kolia na ninga osakana te Europe mobile biloko kolia mbisi fruits et légumes nyonso ndenga Afrique du Sud atina ba pomme États-Unis ba manga Maroc asala ngo ko Europe mobile zomon. Donc comparer Belgique na Afrique du Sud yaya izandoto mama na ndoto depuis ba ndoto ebanda budget ya pamba ya Belgique budget gouvernemental yaya wana liwate yo sakana. Belgique azali troisième pays vendeur ya armement na mokili o tilo mbazolo ka ba arme na Congo, mais Belgique azali troisième pays vendeur ya ba armement après les États-Unis, l'Israël c'est la Belgique hein? France kuta zo ya 5e. Ah bon beta masolo wana te o Afrique du Sud l'équipe Belgique il y a Belgique na nini bela ozoka bato babe ngolola osakana bela lola yaya oke no Afrique du Sud wana obimi e olobelo lokote so Belgique no sentir penake oui oke na mboka moko boy yo moko sentir na terme ya ba po bino bolingi infrastructure mais côté infrastructure ko to Belgique aza na construction européenne, Afrique du Sud a na construction européenne te bino osakana te na tiki na